Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure aux occasions pour un abisso, hein. Des quatre chaînes abisso et ça Delta Force TV. Yo mutozo occasion pour la première fois, ou s'abonner ou activer cloche de notification pour ne pas rater quelque chose. À chaque fois qu'il y a du nouveau, il y a kaka pour rappeler que non, va voir hein, na Delta Force ya mambasika. Des quatre biso ande musale l'équipe malbane belé. Tokoi ana kacha Royaume-Uni na Angleterre, pe okutana pirste na biso a Big Mama de London. Tokoti boye to moneke a osala kuanga na kacha Londres. Donc tozaki quand même curieuse. Ya koluka koyeba ba motivation zaki nini eloko nini vraiment o etinda ser na biso asala kaka toujours kuanga kaka na kacha mboka o ya Angleterre sans plus tarder na on tikele micro na biso a Delta Force TV a expliquer biso a yebisa biso eloko nini vraiment e motivaki ye pour na kosala ka kuanga rester branché ce côté de troba kaka na Delta Force TV ba bi micro Delta Force TV ko na kacha Angleterre précisément na kata London na kata capitale sans plus tarder na okota na bino na tike le micro na biso Delta Force TV à s'exprimer a yebisa biso ba motivation na ye ezalaki nini ya kosala kaka kwanga na kata mboka London check. Bonjour maman. Toye awa tomoni yo ozosala kwanga. Toyeba awa na kati Angleterre osala kwanga ba motivation na yo ezalaki nini eloko nini pe etindaki yo o continue kosala kwanga awa na kati ya Angleterre soko ko présenter o se présenter o biso na nkombo nani ozanani et puis o biso ba motivation nini o etindaki yo o continue toujours kosala kaka mosala o ya kwanga oyo. Bonjour, Balandia Delta Force TV. Comme on a Big Mama de London, Baebi, comme on a Odette Molukulanga, Big Mama de Londres, Force tranquille. Avant à Londres, motivation penane mama auti kotuna ya kosala kwanga, au montant to yena mboka oyo to yeba kosala kwanga ti. Alors, comment il est monsieur Kosala ba fête neto ba party ya bana oza besoin muto sa elo kwanga. OK, no fuki mutu 20 30 livres sa elo kwanga. Alors na wana mkomsuna ke otala nièce na ngai na kuti azo sala kwanga yisinga te mawaleki. Kwanga yo poko ko sala na yo moko eza facile. Alors orienta kingai na kei na sombi kwanga na ngai 5 livres nanu ya muke pona meka na benge na téléphone abandi ko la tsangai ndenge omoni nazo sala boyi. Na sombi kwanga na ye nango abina ngazwa passoir na chema na bandiko passer ndenge na passer boye na che na tokisi ela kinga na kompe ko yeko la kosala kwanga pona kosomba kwanga boye toze ebele na ndako bana baliaka kwanga so boke bosombi kwanga ebele po bolia bino nyonso fo bozalo mona 10 livres. OK na 10 livres les on est à dire demi sac ya kwanga donc ça qui a 25 kg divisé par 2. Alors yango motivation nga mona ngo sala kwanga po to lia pe kwanga biso moko yango motivation menga na sala kwanga yango wana. Siko tolingi toyeba tomoni yo awa tomoni bien tozana kata cuisine tomoni ozosala kwanga mais en tout cas eza ba inquiétude o bato bazana ngo bato belé awa tolinga kolia kwango basalaka awa na Europe te pourquoi baloba ke ba kwanga Europe bato basala ngo na ba salle de bain na kata baignoire bonyata ngo na makolo na baignoire tant bosalaka ba kwanga na bino siko tomoni yo awa ozosala kwanga no tomoni en tout cas côté hygiène rien à dire. Cuisine est propre, tout le monde na cuisine. Si ko pona bato onde tu balobake, bosala kwanga na bino na kati ya cuisine et puis boniata ngo na makolo na baignoire. Elo nini okoki koloba na bandeko balobaka bongo. Merci pour la question. Elo kona na kina zonga na question suka. Tant balobi ke ozo sala kwanga na baignoire. Kwanga faut passer en moto na passoire. O étape na biso liboso kwanga na biso ezaki na saki to longoli na saki. Yango totia ngo na bassin kwanga na biso yango. Donc tozo ko passer kwanga na biso po tozo na besoin midon wana yango to kosala kwanga. Siko tango yo ba sala kwanga ngo na makolo. Bangenza wale ko kende wapi? Eza archi faux.
tosalaka kwanga modele tosalaka kwanga yango ozwi kwanga na otie na bassin ozolongola bangenza wana olongoli ya mido wana ekotikala yango wana mido nange ekoyi na bassin nazolongola oyo nakobwaka yango oyo yango nakobwaka après wana yango tokozwa kwanga na biso sokotala ncwa na biso basalaka kwanga na baignoire te bandeko oyo nyonso tu boyoka oyo bato basalaka kwanga na baignoire eza lokuta wana nayebisi bino eza lokuta preuve yango nga nazosala bato mosusu mpe méthode échange basomba mpe bamachine na machine mpe yango wana meza moke mais na préféraka nasala nanga boye na maboko. Ok, oyo eza deuxième étape na biso ya kwanga si nalongolaki déjà misisa nazotia yango sikoyo na sac mpona tia yango libanda mai ekita mpo ndenge bakosaka bino basalaka kwanga na toilette bata Londres baloba oyo bata Paris oyo bata Belgique oyo bata Londres tosalaka kwanga na toilette yango napasaki kwanga nanga premier tour deuxième tour sikoyo natia yango na saki ezokende libanda mpo mai ekita après tosala ncwa na biso mpo tosala kwanga nanga yango oyo nazotia yango na saki. Big Mama de London ngolu force tranquille so boy na yo osali mokili nao kwanga yango tozotia yango na saki tobimisa mai soki mai na biso ekiti tokomi na troisième étape. Franchement Big Mama tondimi parce que il y a des gens ils disent toujours n'importe quoi dans les réseaux sociaux que kwanga bosala kwanga na baignoire kwanga bolia kwanga te kwanga poto basala ngo na baignoire. En tout cas biso moto kwe sur le terrain à toi en Angleterre to kwe sur le terrain to moni ndenge nini mama na biso Big Mama mama passe au det kulanga ngolu ndeni na saleli biso kwanga o da to a expliquer biso bien. Oh, eza deuxième étape. Donc première étape to moni ndeni azozwa kimpuka na ye comme on le dit à Lingala ndenge nini azozwa kimpuka na ye azolongola ba racine. Et deuxième étape nde yango sikoyo azui o nyonso asalaki atia yango na sac pour mai ekita donc ton maillot aussi là. En tout cas merci Big Mama. Tout le monde biso monde trobaki mon meso. On a vu nous-mêmes hein, dans notre propre yeux vraiment que non. Et ça la ngonde ngo bato balobarate tout le monde pendant nini et si capo ça la quoi en tout cas côté hygiène impeccable. Félicitations hein maman. Merci. Abonnez-nous à Delta Force. Bon s'abonner bon tala to la sabino le sous-soulé to comme la troisième étape ya osala. Mchwana biso nyonso to relaxa bino bomona ndeni tosala musala oyo tape msusu tokomi Dobo se mesana na ebi meji. Tola biso depuis le début nde nini mama banaye ko pomper kwanga nae nde baloba en Afrique nde na banaye ko pomper yango alongola mesisa après azwaki yango asopi mai azwi atiango na sac mai ekiti après alongoli yango atie na sachet atokisi maintenant nini kakwanga na biso na kati etikalaki mobesu ndenge toyebisa ebili na kati etikalaka mobesu tokosangisa ngo na oyo ebeli tobengaka ngo ncwa mpona moto yango tozotia mai ya malili
kwanga na biso yango bomoni ndenge nazosala yango ndenge nazosala boye apres na kokanga yango na basachet lokola kaka na poto makasi eza cher eza nango me eza talo yango topréféraka papier aluminium na filme totie kwanga na biso yango babone ya Delta Force TV bosabone massivement na Delta Force TV kuna bokozwa masolo ya vrai ya sire ndenge lelo baye kovisite nga bamona ndenge tosalaka kwanga po bato bayebata Londres balesaka bato bakwanga basalaka na Benoit yango tondimaki koyamba ekipe ya Delta Force mobimba Anifa Kulanga akitaki auti Belgique akiti awa na Angleterre mpona kotala ndenge nini tosalaka kwanga na biso eloko nyonso tokolekisaka na Delta Force TV a partir ya Angleterre tozanga te kolakisa bino kwanga na biso yango bon awa etape na biso ndenge tolobai na bino ya suka kwanga na ndenge nakangaki nazokanga ngo sikoyo na papier mpona totokisa kwanga na biso yango makasa na poto eza cher 4 makasa deli wana komo eza lokola $5 yango tokangaka kaka boye totie na papier aluminium bandeko na biso bamesana bayebi ke makasi eza cher awa sikoyo komona ndenge tokangaki na papier filme tokangi sikoyo na papier aluminium tokangi na papier aluminium mpo totokisa kwanga na biso yango oyo tozomona biso kwanga na biso ndenge tozosala yango babone ya Delta TV Delta Force original po awa na Delta Force totalaka mambo ya solo ya TikTok te yango oyo kwanga na biso omoni ndenge tokangi eza propre Un grand merci na babone na biso nyonso oyo bozokazwa kolanda biso en tout cas émission na biso ekomi na suka nde toyebisa biso ke tokolakisa biso baetape nyonso ndenge nini Big Mama abandaki kosala kwanga nde tobandi mpena banda na ebandeli ntina suka mena tomoni kwanga na biso yango oyo ekoti na moto yango oyo kwanga eza siko na moto ezotoka oyo eza dernière étape ya suka yango kwanga esili en tout cas rester branché scotché na Delta Force TV bokozala jamais déçu. Big Mama un mois ya suka mpona babone na biso bon toloba moi suka te po toza na bomoi mpona émission na biso lelo tolobaka merci mpo bapansaki na biso parce que epesameli motu nyonso te ovandi kaka bakanisi yo ke baya kosala no émission en plus bauti wapi na Bruxelles baye korendre biso visite po tosala na bango émission à propos ndenge balobaka ke biloko ya Londres taba kwanga esalamaka na Benoit vraiment napesi bino merci je pense eza mbala liboso mpe te ya suka te ngamba pambola émission na bino ekende liboso tosepeli makasi porte na biso eza grandement ouverte mpona Delta Force TV merci beaucoup bose connecte kaka bao nani bose connecta te bose connecte merci beaucoup ngamba pambola bino wow tokomi na suka émission na biso topesa merci na Big Mama de London ndenge andimaki kofongolela biso porte na ye tokota na micro Delta Force TV mpona toya kotuna baquestion parce que ezalaki bainquiétude oyo tozalaka nango parmi bainquiétude oyo tozalaka nango parce que bato balobaka ke no na Angleterre bato basalaka kwanga na kati ya Benoit yango wana biso lokwa tokite sur le terrain tobai ke non tokota tomeka kosolola na Big Mama de London en tout cas bino moko botire des sons tomoni ke ndeko na biso azosala kwanga ne vraiment na kati ya cuisine. Arrêtons de dire n'importe quoi.
vraiment bato nyonso to lobaka maloba mabe pona musala baninga pona ko déstabiliser misala baninga en tout cas totika biso moko to moni banda ebandeli ya émission na biso ndenge nini to moni ndeko na biso Big Mama de London odet kulanga ngolu ndenge nini azosala kwanga na kati ya cuisine en tout cas hygiène nickel hein? Rien à dire veut dire abandi penza kwanga na ye ndenga bandi yango tina suka pompe kwanga na ndenga lambi kwanga kangi penza atina moto biso moto moni en tout cas conseil gratuit na peuple congolais o tolinga koloba loba mingi tolinga toujours ko déstabiliser misala baninga totika to biso moko vraiment prêt à la pour to monique kwanga basala ngo bel et bien na kati ya cuisine en tout cas na pesi mbote na nga na famille kulanga mobimba na pesi mbote na bafa nyonso ya Delta Force TV ya ndenge ka ezalaka bo continuer kolanda biso na Delta Force TV bo kozalaka toujours jamais déçu en tout cas bo continuer bo aimer vidéo bo partager na ba contact na bino soki eza na commentaire o tiki biso ka commentaire na se wana soki eza na ba question o bengi biso na ba numéro na biso oyo eza toujours kaka na se wana to koya kaka ko répondre bino restez branchés scotché fidèle toujours na kati ya Delta Force TV ndenge to lobaka musala ndele karamalo bana ebele apesi mbote na Joseph na mon ami personnel Joseph Okito apesi mbote na Rachel Ngwama apesi mbote na Didi Kachama depuis Paris Solange Ngongo Bilokos apesi mbote na Julie Mujunga madame à partir États-Unis en tout cas restez branchés scotché apesi mbote na ngai na famille na ngamba famille kulanga dona ngabino mingi ba fan na biso Delta Force TV en tout cas bozalaka wana branché scotché na Delta Force TV bokozala jamais déçu biso moto monia maintenant maloba na biso échanger biso moko to sel nini to moni ki mon ameso donc on a vu de nos propres yeux en fait. Donc arrêtons de dire n'importe quoi sur le commerce des autres. Ici en Angleterre, on fait jamais les chikwang dans les baignoires. Il faut que nous puissions rectifier ça vraiment. Basala kaba kwanga na bango na kati ba cuisine na niveau hygiène déjà ils a toujours tokos nde tobaka en tout cas tolinga bino mingi tolinga bino mingi un grand merci aussi na Big Mama ndenga ndime ko fona biso portine na kati Angleterre awa pour to ba jamais to ko le ka inaperçu bu na kati Angleterre sans to sala bino moi numéro moko boy surtout le quoi ba ko ya kwange yaka tonto solina ndeko na biso na Big Mama abi porte ndako na ngiza polele andime ko fona biso ndako na ye un grand merci na babonné na biso restez branchés scotché bye.